Bonjour Bandeko, la Ligina Senga, pardon, vraiment pardon, na fait rigolo na ba gaulois. Na sortie médiatique a fait rigolo oyo et pas Israël Mutombo. Nazali ko kanisa faire azalaka mayele ebele. Na ko senga bino pardon parce que nazali ko pesa e place moko ya munene. Nzokande faire c'était na habité les moins intelligents de tous les musiciens na banji quand je pense. Ba question Israël Mutombo za ko tuna ye. Aza incapable de répondre à ma question. Pendant que Asala qui promesse que Azo Kende, Basala qui briefing ya émission, mais Faire n'est pas capable de répondre même à la question moko. Batunie makamba autotune, Azoko va répondre te. Batunie makamba ko ya musique moderne, makambo ya rumba, Azoko va répondre te. Batunie ba question ebele. Faire Gola n'est pas capable de répondre. Yango bozomona tango azokende akende qui n'est pas un camarade pour basolola. Oza vraiment émission te. Même ba Gaulois bango moko baza ko regretter. Baza ko mituna faire akende ko solola nini. Message nini bo capter na makambo ya faire. Bazo tuna soki rêve na ko kisami. Rêve un artiste musicien azolobela rêve na ba fan. Artiste musicien azolo ba rêve na ye eza ba fan wanande musicien boza kolobaza grave azolo bela pe ba billet na eza vandi baza azana ba fan ya bien baza ebele ba billet zo kutekama 4 mois akoro arena ya moins à 20 000 places ba billet eza kotelengana mais azolo ba billet zo tekama aza kokosa nani. Est-ce que ça n'a pas formation? Est-ce que faire azalaki préparation avant qu'on ait ça l'émission? Yamon azo senga na bino pardon parce que nazalaki ko pesa faire etamu su 4 sur 10 côté mayele 4 sur 10 mais nzo kanda zana 1 sur 10 yamon asengi bino pardon na place on a pesa ki faire na pesa ki place ya likolo makasi place wana kokani na yete un musicien aza kolobela musique akena na chaîne pona kolobela actualité musicale na ye a sali promesse a signalé na bafane po ayebi ke soki a sali bongote polémique ko za la penza bien te a préparé bafane po akende et puis so botali format ya média ya bosona politique so botali format ya sortie médiatique à faire. Eza réponse ya Fally Ipupa. Il a voulu koyako donc ndenge Fally asalaki alingaki ayako beta eloko oyo kozindisa actualité ya Fally surtout pona ba makamuna bango ya ba réseaux sociaux ba live. So botali aza ko critiquer Fally indirectement. Batunie makambo autotune eza Fally muto alobaki auti kolobela makambo autotune bauti kolobela makambo concert stade Fally auti kolobela ba stade na ye ya nini stade na ye mais même question même analyse oyo ezalaki pa ya Fally yango nde ba memi kaka na bosolo na politique même analyse donc faire na yebite soki akoki ko vivre sans actualité ya Fally na yebite. Il a fallu nanu aleka kosala sortie médiatique na ye pour faire epé aya na makambu na ye. Malheureusement que ya Fally Ipupa eza ko panche ya faire eza kozanga toujours ba élément ya sika faire eza incapable de s'actualiser monde ezo changer technologie eza ko ya mais ye baza ko tourner ba question simple soki eza ko aza ko banga te un musicien ko lo baza ko banga parce que la technologie est en train de prendre tout comme ba travailler fonctionne travailler lelo na poto eloko tozo benga AI ba technologie lelo eza ko ravager eza ko saccager misala ndenge bato bazali ko sala il y a 10 ans na ki lelo eza différent bato ebele baza na kati ya chômage pona technologie asika.
c'est la même chose, même question au bauti ko tunaye, même question pour na makambo ya avenir musical. Mais faire elo kamu singa. Faire n'est pas capable ya ko lobela makambo wana, il n'est pas capable. Azolo bakaka ngai ba gene. Faire, tu dois t'actualiser, monde s'est changé. Musique lelo, ozana posa ya kokomate. Intelligence artificielle ko komelo nzembo. E ko komela yo ezape na ba chaîne o ekomi ko ezo salelo pe nzembo. Donc eloko wana soki yazolo bakiza ko déranger te akosi. Faire, c'est un monsieur qui ne veut pas s'actualiser. C'est un monsieur qui est toujours en arrière. Ba misu baza ko avancer avec idée wana aza ko lobela live. Fallait azo beta live malgré qu'il a utilisé autotune, aza ko beta live. Malgré qu'on utilise autotune, côté nini, téléchargement, streaming, aza likolo makasi. Faire aza kolobango asala yango déjà. Asala yango, asala la kape yango na studio. Boyo kasika mungongo na yeye mutu azoloba aza AI. Boyo kabilo kwa sali na plateau ya nani ya sango. Est-ce que grand chanteur akoyemba bongo? Toloba nanu boy. Est-ce que nani vrai grand chanteur akoyemba bongo? Faso fera yembi wana mutu nyonso akoyemba bongo. Sikatango boza koya grand chanteur bandeko oyo ndeki grand chanteur aza ko attaquer Fali ke bamisu baza koya kobina ye koyemba bandeko. Est-ce que lelo tokoloba toza na petit Fali na grand Fali, toza na Fali majeur na ka petit Fali moko boya ya faire rigola? Tango na ebisaka bino ke fanatique numéro 1 ya Fali eza Fere na makamboyo. Fanatique numéro 1 ya Fali ye wana ye Fere. Tout ce que Fali a sali na live wana azoya ko reproduire yango. Sika ya lobi akoya koyemba. Même ba guitariste na ye baza na difficulté à kobeta musique. Ba guitariste baza na difficulté à ko reproduire musique na bango. Mais soit disant que ba préparer ki na ndako va koya. Ils se sont bien préparés avant Koya. Mais bota la gâchis basali na plateau. Bota la gâchis basali na plateau. Si kaso to sali comparaison, il y a sortie médiatique ya Fali, na sortie médiatique ya Fere. Toko lobela ya nani. Même ceux qui goloye moko aza dessus. Goloye moko ezo lekelaye. Goloa azo kamwa. Connaisseur so avandi kimia koye baka ezaki kalu. Tika makambo ya boza ebele. Akoro arene zo beta makala mingi te. Akoro arene kubeta ma. Boza ebele ozo tia date na Londres. Est-ce que oza capable? Makambo totali na Gabon. Est-ce que yango ndo komemela bato na ba concert wana? Soki yango nde eza déjà échec. Oye na plateau ya Israël Mutombo. Soki wana nde eyembelo komemela bato na Koro Arena. Faire c'est déjà échec. Donc faire azo kene na déclin. Azako sila isake boyeba. Faire azo sila malembe. Bino bozo kanisa azako évoluer, mais franchement faire azako sila. Azako sila. Actualité ya malonga ezate. Pour abeta musique ya malonga pe ezate. Tout ce que faire azako sala eza gashi ezo simbate. Botu na pourquoi? Oyo ngana kopesa bino na kati émission musu pourquoi faire azako chiter chaque jour. Faire ayaki na esprit ya kolakisa ke yende akosala akoloba bien. Ayaki na esprit ke yende akosala émission ya kitoko koleka ya Fali. Malheureusement, la comparaison n'est pas raison. Tango oye Fali tango ayaki ina calculaki mutute ayaki kosala makambo na ye. Alobeli makambo ya disque na ye. Sika Faire tango mati wana. Toyoka ki Fali azolobela makambo ya disque. Yo disque na yo ekomi wapi? Album ya Dynastie ekomi wapi? Parce que ya Fali ye moko alobi atikali na 2500 CD pour sala azwa disque d'or ya album mobimba. Sika Faire yo komi wapi? Parce que comme muta copier coller. Makamba copier coller to banda komema yo sika na ba copier coller wana. Mais wana eza sija lelo te. Si je nanda koloba ona oti koloba. Eza déception. Déception comme on était même ba goloa bango moko baza dessiner comportement ya Faire. Biloko Faire azo sala
normalement mutu ya normal oki kosala yango te ezolakisa ke vraiment aza copier coller nyonso fali asalaka yango ye mpe asalaka aza incapable na ba créativité faire aza na difficulté ya kosala ya komema likambo ya sika selo onga na moni on aza komona faire ele aza bloqué aza limité bande ko bosalisa faire parce que na ndenge aza komema musique na ye na ndenge aza kosalela ba analyse na ye faire aza na déclin aza suna moya ko avancer te wana selo ngai na bité soki amelaki diamba na yebité mais auto za komona faire aza vraiment aza limité mais ce qui n'a pas aza na avenir été limité